Kinshasa olingaka kokende mboka ya Joe Biden, mboka ya Oncle Sam, Basiber Café Benlo Beach bafongoli ba porte na bango po na masolo etali developeri yoka bien. Ezali kobanda officiellement le 6 octobre oyo kino le 9 novembre 2021. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, les cas déjà mbango et pas ba professionnel ya masolo ya developeri veut dire ba cyber café Benlo Beach pokuna oza déjà na 1000 chances ya ko gagner. Tozali ko senga na bino boye ba ete developeri zali ko beka makaka na moto azali na passeport biométrique en cours de validité. Na yango wana soto za na posa ko beta developeri et que ozali na passeport te ki mambango na cyber café na biso ezali en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché, équipe na biso ezali wana et ko accompagner pe ko sunga yo pour que o participer na developeri na ndenge oyo esengeli selon les normes. Yoka lisusu eloko oyo oza na intérieur ya pays na ba province tope libanda ya mboka à travers numéro WhatsApp oyo ezali affiché tinda page biométrique ya passeport na yo bakanga yo photo na format américain kasi ba imprimer yango te pe otindi lisusu po na Benlo Beach bakobetela yo developeri en toute sécurité. Parce que bandeko ba mekaki système wana na 2019 na 2020 bango nyonso bazalaki baganya ebele bazali kosala ba démarche mosusu bauti kokende mais babetelaki developeri na Kinshasa te. Sala expérience wana je crois que kopesa nga raison. Tuninga adresse ya ba cyber café Benlo Beach ezwami na commune ya Barumbu en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché na 7e rue Limité na place commerciale en diagonale ya Kin Marché. Pepo na bana Changu na boulevard Lumumba immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. Cyber Café Benlo Beach, professionnalisme nde salaka différence. Bokeseni ya mai na mafuta. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Dis nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UPC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Binti. Une occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Cinco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets. Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFOD. IFOD, au service de tous. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Misa ya lingala ya tongo ya lelo ebandi. Boyebi ke misa ya lingala eleki misa ya français na bato ebele évidemment parce que na misa ya lingala mwasi ya ndunda, chauffeur, politicien, journaliste, bato nyonso bazwaka libaku monene ya kosolola sanke ndelo ezala. Mais soki ezala monoko ya français,
bato ebele bakobeta mwa libaku parce que ezala makambo ebele bapoliticien na biso ntango bayaka kosenga pouvoir baloba yango na lingala mingi kasi soki bazwi bokonzi bakoloba mingi français oyo bino bokomi na difficulté ebele ya koyoka yango tobaki lolenge ya kolembisa makambo lobango na lingala po te moto nyonso azwa lolendo ya koyoka mpe kososola nini toza koloba boyebiki nazalaki te mikolo epusani mwa moke nazalaki na déplacement na Kolwezi pendant 4 à 5 jours nasilisi mosala wana te parce que équipe mosusu etikali kosala mosala kasi nga na zongi mpona mokolo moko kaka pamba te nazokende bunya bandeko baza na bunya baza ebele baza kozela biso po te tokutana po tolakaki bunya mbula mobimba bobondela mingi mpona biso mobembo wana eleka malamu na ngolu na nzambe soki alingi poso oyo tokozongela bino na kisasa po te tokoba kosala mosala nazongi spécialement parce que nous avions un programme nini invité à Tongo les Ali pour nabiso un honneur au-delà de multiples occupations un éminent professeur a tiki ba occupation à l'obité pour l'amour du Congo j'accepte de me prononcer pe aponi bosolo na politique il s'agit de qui les professeurs Luzolo Bambi Oyo Akenda Sango monsieur Kanyamaka CC monsieur Bouluo finalement yonda ye monsieur Angenga azongeli biswao Professeur Luzolo Bambi, azalaka pe ministre ya justice ya kala, asali mwa makambo ebele. So tolobi tobeta liso na ye papier kosila te, molongo eza molai. Professeur, mbote na yo. Alors pour la première fois, na yambi olelo, ozali pe ancien conseiller chef de l'État ya kala, Joseph Kabila en matière ya lutte contre la corruption, ozali professeur ya ba université, professeur des universités na matière ya li droit. Donc ya koloba mingi ezali pona yo wala malamu. Pour la première fois, vous avez participé à Bosolo. D'abord, pour le politique na lingala. Vous avez une humiliation, valeur ou bien considération. Ils ont considération. Parce que politique, ils ont pour la mboka, pour la population mobimba. Et pour l'amité, bato likolo, et paye, bato assez, et paye. Ko participer na bosolo na politique pe ko limbola ko solola na baninga na ngai bandeko na ngai a congolais na lingala ponanga mulakisi d'abord ezali honneur monene oyo pesi ngai nayebi que ndenge balobi na lokota lingala que je n'ai pas le monopole de la vérité. Nazananga na monopole la vérité te mais mokewe nga naibi na préféré na kabolango na bandeko na ngai ba congolais o Congo eza nani Congo eza bomoko Congo eza mutapusu Congo eza chauffeur Congo eza moto asala mosala na ndako Congo eza moto atekaka na zando Congo Isa soda, isa ponangai, isa lokumu. Nga naza mwana na botami sous le drapeau. Na kamba soda. Na ebilo lendo te. Na botamaki na likolo te. Yango mokolo na mokola mosala nyoso nga na salaka. Isa nde pona population. Pona Congolais ou baboum, Congolais ordinaire. Ponanga kosolola na ye po koloba pona kolobela ye ya lokumu monene koleka. Omona ndenge nini politicien congolais ataka yo ozomi kumisa oza mwana malamu yo moko nde ozomi benga mwana malamu bato bazolanda yo nde baza na témoignage pe likolo na yo ntango ozalaki na commande ya moko ya baresponsabilité ya mboka na ndenge oza lelo mais lolenge ya politicien congolais mwana malamu ntango azwi nano te mwana malamu ntango azoluka bapesa confiance mwana malamu soki azoluka bato batiele motema mais aussi longtemps akomi nano te aza malamu kasi soki akomi politicien aza lisu na service ya bato te ekomi ekiri ya bato ekomi service individuel ne sika bango basalela mboka lolenge ya kosala makambo wana mpona kosilisa yango toko kosilisa likambo yango boni omoni ngai nasali mingi na service ya bonne gouvernance elingi koloba kokamba mboka ibeko ezali mpona kokamba mboka na ndenge elongo mbani na bonne gouvernance
politicien faut ateya alakisa beau politique nae neloko babengi na lopoto exemplarité bizaleli ya malamu pour la population na cadre ya démocratie et tout la population qui est sa politicien oaza malamu te ezali tango maponomi na cadre ya état de droit ezali pour la maponomi. Alors politicien malamu politicien mabe ngai na bielo kona koloba na katite mais na lobi kaka politicien oyo asengeli kozala na ndenge te maloba na ye ntango azosenga mosala ekokana na bizaleli na ye na baaction nyonso akosala eza exemplarité. Lolenge politicien congolais aza lelo c'est vrai que ça va principe est-ce que oza na lolendo na bapoliticien na biso na boyi kojuge justement ce qui topesi lokola principe eza lokola moko na biso po ayebi politicien moko na biso pe atikala kojuge mais na lobi principe eza exemplarité nani aza exemplaire nani eza exemplaire te il appartient aux populations parce que souverain primaire moto aza liloba suka na démocratie eza population bongo chaque peuple a les chefs qu'il mérite hein? C'est tout. bato ebele na ntango moko bamonaki professeur Luzolo Bambi atravaillaki na Joseph Kabila atielaki yo motema lokola moninga ya mosala ekomisaki yo moto ya FCC ou PPRD to yalaki kaka maele na yo nde memaki yo na ebonga place yo komaki na mokolo ya lelo maele wana commission na union sacrée to tikali indépendant un scientifique oya ko kolobaka mpona mboka to esi okamata ka moko peut-être bato bayebi te. Bon, nalingi na rappeler d'abord et le comment c'est important. Nalobi je suis né sous le drapeau. Naibi employeur mo société koleka l'état na koli na sokoto ya soda pe la police pe kolisinga na classe ti na tangi na maboko l'état. Ti ne ko koma lelo ndenge nazali. Pona ko sale la drapeau. Pendant qu'on salue la population, nous allons pongiter. Quand il a coupé sa remerciement mingi, le président Kabila pour la confiance sur la pesa Kingai. C'est un misala, c'est une confiance. Mais depuis, je pense le 14 juin, la salaki et les mamoko, dans le baki yango clairement. Yambula nimbolo. Dans le baki. Yambula oyo. Oui. Alors, Baki a remercié le président Kabila pour la confiance sur la PSNG. Alors, Baki a remercié le président Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il a gardé Kingai dans le cabinet Mboula Mobimba, quand même, avant Baki a connu même tout. Mais Nazaki clair dans le lobby, tant qu'on a Koloba, le 14 juin, dans le lobby, les lots n'a prendre liberté. En tant qu'intellectuel engagé, et personnalité politique indépendante. Donc il y a Koloba, non, il y a les combats esclavage, il y a les combats principe. Donc dans le lobby, oui, j'ai pris ma liberté, dans le bas qui a mot clairement. Et je m'assume. Pourquoi nuance il y a une liberté? Vous avez prise en otage intellectuelle. Ceux qui aux alina lingomba na batu. Vous avez la maloba na makambo ya kokabola na bango elongo. Oui, bien, si on côté les mains, ne si on avancer. Ceux qui ont eu décision au mi-bendi, ça signifie que au prendre liberté là, c'est en a 100 soins. Je l'avais fait depuis le 14 juin. On regrette qu'à tout le moment, au vivre dans le milieu politique avant, on a liberté là, on regretté dans le moment là. Si c'était à refaire, ni ne pas bon ça. Te nakolo bakaka limbisanga indeko Israël. Pour des raisons de convenance personnelle. Nazali, un homme d'État.
j'assume mes responsabilités au la Nyoso Nasalaki. Je pense que pour le moment, ce qui est important, c'est et le connu nous avons pensé na Congo, et le connu nous avons pensé na Nengembo Gezoko Tambola. Quelle est la vision que moi je partage par rapport à Kambamboka? Je pense que Yango est important. Et par rapport à Yango, je pense que vision cardinale Nangaza, vision à état de droit. Na travailla mokolo na mokolo na cadre à vision à état de droit. Et na banza soki motuna ezali ya kotunanga et kozala par rapport à ma vision. Très bien. Professeur Luzolo Bambi, tozali en direct, vous avez belé, bochete, vous avez belé, bozolanda biso, tozali en direct. Réagissez à travers ce numéro qui est affiché. Nassé à ma poste télévision, nabino bogo comme un message, et comme la biso. Je rappelle que professeur Luzolo Bambi, Azalaki P, moko ya temelaki maetali lutte contre la corruption. Latina wana ndeto bengi et poto megana ko solo la moi makambo ebele moi état de droit, tolobela moi état de siège, tolobela pe makambo ya lutte contre la corruption, la détournement des deniers publics. Alors avant il y a au côté la carte sujet, on va prendre un élément qui va juste jouer une transition pour changer de chapitre. Déclaration de l'armée après l'attaque du mouvement insurrectionnel, il y a M23 à Chanzu, à Runyoni dans les territoires, il y a Rutshuru dans la province du Nord Kivu. On va prendre cet élément. On revient tout juste après pour la professeur Luzolo Bambi. Cette fois-là, on va attaquer lutte contre la corruption et détournement des deniers publics. À tout à l'heure. Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Chanzu et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux de nos États. Face à cette situation, et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République, face à cette situation, et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et de protéger les populations et leurs biens, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à cette énième incursion du M23 sous les sols congolais. À l'heure actuelle, les combats sont en cours et les FARDC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ces groupes armés qui doivent être neutralisés de manière définitive. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de garder le calme et de continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul millimètre de notre territoire national. Très bien. Alors, je vais vous donner les informations du jour très rapidement avant de reprendre le professeur Luzolo Bambi. Boza Ebele, Boza Rolandabiso, Makambwa Kolozi, Boza la Kimia. Je vais fixer l'opinion, je ferai des mises au point autour des questions différentes. Oyo, Lelo, Ezorongé province, Naouti Nakuti Kolozi, Lualab en général. Province Moko en chantier pour le moment. La Rosala, TVza Radio T. Je vais plus rester dans l'essentiel avec les images. On ne va pas rester longtemps dans les verbiages. La bino plus ma preuve tangible et ma image. Et puis Bogota, là, c'est que je vais vous dire autour de ça. Un grand travail. Je n'étais pas parti seul. J'avais une forte délégation. Kenda et Précieux Mouyoka pris part également. J'avais Aristote pour la première fois m'a accompagné. Nadine Poulumba et Lydia. Ils étaient là. C'était vraiment un succès fou. Les conseils d'État sollicitent auprès du chef de l'État les détachements d'une unité de police judiciaire de parquet près juridiction de l'ordre administratif. Renaissance de la rébellion du M23 pour déstabiliser les Nord Kivu. Sud-Ubangi, des professionnels de santé en sitting devant l'Assemblée provinciale. Kasaï central interdite
d'organiser la faculté de médecine, l'université de Kananga se dote d'un laboratoire moderne. Les fonds forestiers nationaux étudient la possibilité de financer les activités de reboisement dans les aires protégées. Toutes les dispositions ont été prises pour faire échec au M23, a déclaré Sylvain Kenge. RDC, les M23 rejettent les informations sur une prétendue confrontation avec les FARDC. Single du MPR, Nini Tossalité, Steve Mbikai dénonce un complot contre Félix Tshisekedi. Avant-dernière information, Rutshuru, plusieurs réfugiés congolais accueillis en Ouganda. On termine par cette note. Coopération, les comités de sanctions de l'ONU sur la RDC satisfait de la diplomatie de la RDC pour lutter contre l'exploitation des ressources minières. Très bien. Alors, professeur Luzolo Bambi, ozalaki conseiller ya mokonzi ya mboka. Osalelaki individuité, osalelaki ndemboka. Na matière ya lutte contre la corruption. Bato ebele na nzela tope na TV balobelaka corruption mais bayebi corruption ezali nini te. Yambo te to kota na bozindo ya makambo. Nalingi na yeba na nzela la ngai otalisa bato. C'est quoi d'abord la corruption? Oyo bato balobaka mingi corruption. Est-ce que ezala ba différentes formes ya ba corruption? Oyo ezali prévu na mobeko ya mboka na biso. La corruption. Eza nini pe lolenge nango ebele ya koloba ezali nini? Deuxièmement, la volée wana. Ni tokoki ko retenir na actif na yo. Oyo salaki. Na nyonso etali lutte contre la corruption. Betali solo ango na mobimba pote lelo toloba solo osalaki boy pona ko banda wana ndeko pesa biso makasi tokota na makambo yo moko loba lolengo yo salaki makambo to tuno mituna kolanda na ndenge zalelo. Merci mingi. Ezali passé. Pona moto omikumisa omirobela yo moko nzokande eza singili normalement baninga nde bamoni ozo sala bango nde baporter jugement na mosala no yango exercice yango na misala nango te ya komilobela ngai moko. Mais ce qui n'a pas dit que ça l'amour, n'a koloba, peut-être le lokomoko, mais combat contre la corruption, c'est existentiel. Ce que je me il est là en tant que juriste, moula qui s'y a droit, professeur à droit pénal. Attention, l'anga est focalisé. Mais les langas n'y ce qui est dans likambo ya corruption et bandi les lotés. Nga na mwana soda. Na botani pe na koli na sokoto aba soda. Na longo la ti na tamboli na misala ti na kokuma misala nene ya l'État. Na tamboli mboka na kobota malanga botami na lisala pe na tamboli na mboka na lui na zamwana l'État une pupille de l'État ce qui n'a tali richesse ya mboka oyo ya mboka na ngai maladi eze belé mais loko sali que mboka tozala na situation tozala ngo toza mboka monene mais tozali na pasi eza kanyaka corruption. Corruption lingi kolobate ba pesi yo mosala ya mbula matari pour saler la population pour l'intérêt général. Yo na bokonzi yo ba pesi yo ezala ya moke ezala monene ko banda na roulage au terminal zela oza dépositaire à pouvoir de l'État ne balobi ba pesi mo bokonzi pour symbole à bateau. Yo teki yango pour l'intérêt personnel. Ça signifie qu'on soit kanya kelini koloba o teki bokonzo ba pesio pour te yonde ozwa o sepela bébé pas nanani et dans la communauté au détriment de la corruption. Au détriment plutôt de la communauté.
bongo corruption kanyaka eza na ndenge bele mais loko na koyi koloba na makasi na kotia beta sete lelo c'est comme mibeko ya ndenge na ndenge etangami ebele mpona likambo ya kanyaka mais toyebaka ke depuis 1940 code pénal na biso ti ba revoir yango na 2005 lelo 2020 code pénal na biso esali à peu près 80 ans 2021 mais loi anti-corruption oyo ya makasi oyo reprendre à peu près 20 tokomi mibale ya cas de figure ya opération oyo babengi corruption détournement eza na code pénal na révision ya mobeko ya 2005 parce que juriste mingi bayebaka loi wana te corruption eza na base ya guerre corruption eza na base ya rébellion eza na base ya pauvreté toza nango lelo tolobi toza pays riche moko bomengo yango population amonaka yango te mpona nini mpona kanyaka corruption oyo babengi détournement enrichissement illicite abus de biens infraction wana nyonso ezali nde forme ya corruption donc nyonso so osanisi yango liboke moko ekomi corruption sikoyo par rapport na ngai na mosala nga nasali na bandi mosala ya ministère na 2008 nasali 4 ans 2012 na koti ba conférence ebele pe autour ya ba conférence ba réunion nyonso na tali eloko moko esalaka nga pasi ti lelo taille ya budget na biso toza 80 millions budget 5 milliards 6 milliards 7 milliards na Braza awa baza 5 ou 6 millions baza na budget à peu près 4 milliards na Angola baza 31 millions 32 millions baza na budget il y a 31 milliards population 31 millions budget 31 milliards à peu près biso 80 millions budget 5 milliards professeur otikali plus na ba constat otikali plus plaintif naza plaintif te si parce que eloko ni olingi naloba eloko nalingi oloba boye makambo nyonso olakisi biso na kelasi ya koloba corruption baforme guerre tout ça wana ezali lolenge makambo ezomonani likolo ya corruption guerre ezala wana tomoni baproblème oui. kasi yo moko ozalaki na moto azalaki na makasi ya kobundisa makambo wana na tuni yo eloko nini nasali nini yo sa liboso yambo na bandi kodénoncer corruption na opération tolérance zéro na opération tolérance zéro tolobaki to bunda contre impunité ntango ezali te mpona kobongola yango nyonso na lingala à l'époque tomonaki mindele bazaki na kati ya corruption ebele na banza ozo kose rappeler en 2009-2010 nayebi te soki bamindele bakota koleka lokola bakotaki zomi mbala moko na makala 2 na opération tofungolaki tosengaki ba magistrat parce que ministre président de la république akoki jamais kokanga bato akosenga na ba magistrat que bozali libre ya koagir lelo boye eloko nini tosalaki kala nakoki ko reconnaître que
opération qui est lancée. Mais le contexte permet à quitter. Que batoba kangema. Nengo biso to lingaki, nengo ngai na lingaki salema. Nini ozo faire comprendre par contexte. Contexte. Na lobi baninga ndenge to salaki mosala à l'époque. Ezalaki au kangi, lingo kangi, au tindi rapport. Tout même au kangi moto. On a mélangé la ministre de la Justice na anticorruption. Batik rapport bonito salité, enquête bonito salité. Dans la hier on a collé la terre. Mais en 2015, quand on a lu que tu as perdre 15 milliards qui pour la nine. Justement, la limite au côté de la moto, on a qui pour la ça, et Zalaki façon à collecter ça congolais que bon la moka. Mbongo tu as perdre les belé. Bah tu veux dire le côté au salaka analyse on a le secteur nini. La secteur nini au salaka on a ko dénicher. C'était Israël. Ezaki déclaration bien qui na conférence internationale tout ça là qui na 2008. Na experts nationaux na internationaux. Ba to ba ngote. 2 ba ba sali 3 pénal pe criminologie. Ba bengaka chiffre noir. Ndenge nini ba calculaka chiffre noir. Na le baka toujours na bana ko le bango depuis ce qui montalubi montant wana eza lokuta après ça waye après ça montant moko na lingi na mi perdre na lobi tant on a eu les cambo à demi il y a 15 milliards na ce là qui sur le plan sensibilisation c'est côté là qui na 2018 ba candidat nyonso bazaki ba candidat président de la République. Bah calculer qui budget à programme Nabango en fonction en montant wana. Kala ba candidat nyos chiffre bamba pesaki. Et donc en termes il y a progression prise de conscience sur le côté ce qui est Kamba Kanyaka comme étant un enjeu national. Parce qu'avant il Kamba corruption bandakala. Il faut lever la motte. Tu lobby, peut-être copier ça chiffre à 15 milliards. Conscience abattu et la mouki peut aller à Kolamuka. Tilelo. Les la communication à Bangi s'abattu. Parce que jusque-là, dans notre c'est vrai qu'on lobby les alliés conférence et Salami Nabatoire en abattu Libanda. Je suis d'accord. Mais il est abattu. Chama qui est Pengonga. Mais il y a un élément de langage. 15 milliards de dollars. Ils ont échappé à la trésor public à l'État. Et qui est dans la poche à bateau, ils ont qui n'est pas benga la banzela et n'engue. Vous découvrez qu'il y a un Naza quand même curieux. Israël, s'il vous plaît, avec le secteur Ecofin. Israël, ce que je suis PNB, Naza économiste c'était. Ce que je suis économiste, c'est pas calculer PNB et Ambo Canabiso. De 2006 en 2011. Élection de Bosso 2006. Yami Balé 2011. PNB en 2018, troisième élection. Bango Balbami, PIB. Maintenant, le produit national but, où il y a population, où il y a Mboka Mobimba. Bongo, au calculé par habitant, montant on a au divisango. Pour calculer richesse, il y a des Congolais, ceux qui ont avancé, Toto Zongisima, à ma ponémignon, Soto Sali. Où il y a un cadre dans lequel tu as discuté la moté, mais dans le lobby, est-ce que nous avons une richesse à Congo? C'est ça, richesse en Boka. Pas simplement l'économie, mais le PIB, il y a production, mais richesse en Boka. L'économie c'est basée belé, n'a calculé. Donc là, je pense, NASA ouvert pour nous discuter criminologiquement, pour nous que ça secteur boy, détournement, évasion, on va couper ça autant. Secteur, oui, secteur boy. On va couper ça autant. Je suis prêt à discuter en gros. T'as là les lots. T'as là l'indicateur simple.
indicateur simple. Na mboka na biso bato bafetaka 1 million. Obi combien de millionnaires tozala bango na ville? Koloba kaka te bakoloba corruption na zolo bango pona koloba. B'immeuble ba bâtiment etelemi banda Sosimat. Ti gare centrale. Obi montant nango. Ceux qui te bandent ko fungola dossier moko n'a pas à 15 milliards, ils ont même moqué. C'est-à-dire, la plupart des bateaux bazar malgré dénonciation de 15 milliards, et là, ça qui est coca bangote, ils ont pouvoir passer des bandes pour protéger les bateaux. Nae pour nous confondre bateau te. Nae pour nous confondre bateau te, mais boué bien bon. Inefficacité, s'il vous plaît. On a fait beaucoup d'enquêtes. On a mené beaucoup d'enquêtes. Justement, avec les éléments précis. Les enquêtes qui ont été, déposées dans la justice. Bouli Biango. Justice, c'est ça la harmonie. Dans la justice, à l'élote, justice sur la Kala. Par rapport au Nyos, même bien avant Gaï. Par rapport au Lutundu des Aïki, par rapport au Bagandécha, par rapport au Belé, par rapport au Nyos. Toko qui n'est même tiré plus loin. Office de bien mal acquis, rapport à bien mal acquis. Mais bloqué, belé, ça mis en problème. Non, non, il va lui en montant en haut. Justice ni poursuivre en haut. Donc la justice était instrumentalisée. Non. Je ne sais pas, mais Nalingi n'a resté précis. Mais il y a un professeur. Il y a un albi, Naza, Kobomabiso na bamote. Limbisa, Kobomabiso na bamote. Toye bibino bato ya droit. Surtout que yoza mola kisoza na kisi ya koloba. Donc wana Kobomabiso te. Ngala ngina loba clair ndenge toza boy. Yo sali banquette ebele. Pe banquette wana epesi bino ba résultat. Et arrivé que bon confirmer ba fait ya banquette bino bozwa. Oui. Bo pesi yango na justice o sengeli apesa maboko na mosala bino bosala. Justice wana kangi batote. Na droit to kobenga ngonini. Ata la politique ou scientifiquement. Donc le belate qu'il y a instrumentalisation, il y a main noire quelque part. Pour le info français mususu wana mo le bango ezate. Nazala français mususu te. Nalingi ngai eloko na koyi koloba. C'est que le magistrat banda na saki ministre tina comme conseil spécial au nyonso na sali na bango. C'est pourquoi ceux qui besoin le balikambo à 15 milliards faut faire attention. Parce que pendant qu'on discutait les combats à 15 milliards, il faut y avoir un dossier nini. Oh mon Dieu, ça l'a dit dans le bas fond la tête. Ngai n'a pas respecté présomption d'innocence. Mais il y a un dossier où il y a autopsie si justice. Et ça déjà un milliard. Oui, quoi qu'on fait, oui, quoi qu'on soit à l'amboka. Justice sur la salle qui m'a salé à la tête, c'est que il y a eu trafic d'influence. Sur le instrumentalisation, oui, il y a il y a eu instrumentalisation. Parce que ce qui est instrumentalisation, c'est la quitté, bah magistrat voilà. Au Bakende, moko. Par exemple, il faut dessus un million. Na base même likambo à 15 milliards. Tu n'as pas de balangote. Les loyaux, dossier comme il dit moko. Na comment na lokola ndekolanga lingete ndekaso fungola dossier moko. Solo la makambo lingete pour makambo ko ba pesa ebele. Kasi na moni rapport moko ya ici sur le sous-sol congolais. D'après le rapport, le sous-sol congolais, ils ont produit plus de 46 milliards de dollars depuis 2003. On va produire, mais seulement 6 milliards de quotas dans le trésor public et à l'État. C'est vrai que les lots de la PNA va combattre batoté. Il y a un peu de années 5 pour combattre bateau foot à bisoté, mais secteur n'est pas au Goloba. Balingi na bon naïba. Nani azali derrière la fraude dans le secteur loi ba sous-solo. Est-ce que les lois différentes entreprises minières ba foutent la taxe dans Mboka na biso? Tokolo bakaka la corruption te. Est-ce que Mbongo zo échapper l'état? Mon sope ali ba taxe c'était peut-être ba to belé et si ngala ba kotsa Mbongo na libenga l'état mais ba pomba soit bazana maboko ya bato batela ba fouta raté. Ndeko Israël. Na lobby ngai naza mwana soda. Na collé sous les drapeaux. Na moni na maloba nabo pour rejoindre ngai que Mbongo to so perdre na kanyaka na corruption na Mboka na biso ils a collé 15 milliards parce que question à 15 milliards ezali
ba dossier nyonso evandi soki bafungoli yango oyo biso toyebi ba milliards ekozonga. Ça c'est un. Deuxièmement, yo posé tuni motuna nani aza na nsima ya bafraude ya badétournement. D'abord secteur makasi eza na détournement na mboka na biso. Il y a secteur minier, il y a régie financière, babengi yango. Ce sont des points chauds. Ba foyer ardent. Dès que babengi na terme, il y a lutte contre la corruption. Secteur minier, sol et sous-sol. Secteur ba régie financière. Na bango moko kaka. Baza na 60% évasion fiscale nyos. Ya mbongo nyos tozango. Oyo kima na mboka na biso. Ba nani baza na sima nango. Soki bato baso ko détourner, c'est que baza na couverture politique. L'infraction à détournement, nana ko salango pousse-pousseur. Moto ko sala l'infraction à détournement. Ils ont gestionnaire, ordonnateur, ils ont ministre, ils ont directeur général, ils ont bateau basant la gestion, la comptabilité publique, on va gérer mbongo à l'État. Mais ministre, ce qu'on t'a dit, cadre politico-administratif, ce qu'on t'a dit, est longi. Il y a Kanya Kayambo Kanabiso. Corruption, la grande corruption. C'est une affaire de personnalité. Et ça fait la population. Hein? Et ça va continuer. En tout cas, un montant au MNN. Pour détourner, il faut la signature. Il faut la signature. Il faut investir dans le pouvoir. Il faut la mokonzi. Donc, ils allaient infraction à Bakonzi. C'est infraction à la population. Il y a une petite corruption, il y a une grande corruption. Petite corruption, il y a le quoi, tout le monde a soda dans la banga souste, il tient la poche. Mais la grande corruption, les Cambo, il y a 15 milliards. C'est la grande corruption. Par rapport au paradis fiscaux, il belé au Kolokan. Mais ils ont bon belé. Par rapport à la traçabilité, la justice est allée. Ils allaient parce qu'on a fait ça de seigneur sur la justice. Dès que Félix Tshisekedi a commis président de la République, il y a une année où il a battu la Kio. Et si aujourd'hui, nous avons dit Makambo Zoloba, il y a 15 milliards pour réactiver Ango, pour le Bakenazagi, il y a un dossier, on a côté ça, mais il est là, si la suite est dans nos attaques. Si vous avez un peu moins, il y a un temps où vous avez dit. De quoi Israël? Je suis un homme d'État. Dans cette tenue, il a devoir de réserve. En tant qu'ancien conseiller spécial, le chef de l'État, Nasolo Laka, Likambo en relation, Ngaïna Koza, on a Mokonzi Mboka. La télévision t'est. J'assume ça. Mais, président de la République, n'a pas état de droit. Au président Félix Antoine Tshisekedi, Azoko Prone, même le prédécesseur Naé, ce n'est pas le président qui fait la justice. La justice, c'est un pouvoir indépendant. Au kitisi ngai motema pona kotuna traçabilité à ba dossier oyo ngai na gera ba dossier wana nyonso na pesa na maboko ya justice pe chaque fois qu'il a déposé ba rapport na justice nazaki ko signaler na télévision nazaki ko lobate que dossier za tel nazaki ko respecter présomption d'innocence et za garantie constitutionnelle parce que nazaki na statut il y a officier de police judiciaire mais na pesa ba dossier nyonso ba magistrat ndenge bazali wana ba yebi ki na pesa ba dossier ezali na maboko na bango. Donc ceux qui n'a retenu à biloko mibale ceux qui mosala ezotambola malamu te au-delà ba effort mino bozo conjuguer pour la lutte contre la corruption ezali justice nde azo bloquer à un certain niveau wana liboso il y a mibale makambo lobi ke corruption, la grande corruption, ils ont plus infraction à ma personnalité. Voilà l'andimi parce que le lengue na mona ba politicien congolais belé. Banginde là même ngangazo kamo mbongo bazua. Nganga wa pesa ka bato mbongo mais azo kamo. Voilà vous avez la raison andimi parce que tango wa ndekono ije photo zoko talisona esiko ya wa meki ko fungola mo makambo belé. Na moni bato belé wa ikomi problème.
même na GBA wa banda kotika lipamba pona koseka mwa muke okomona que policier moko ayaki ya na bosolo aye koluka ngai alingi a dénoncer makambo ya chef na ye atindi yake nosomba kisi apesi $20 asombi kisi ya 12 000 fala zongisa 28 000 ye pe aboyi kozongisa te mais salaki manœuvre ya policier akota kende mwa français chef na ye atombokeli policier azokamwa ndenge nini chef moto abandaki kopesa kisi ya 200 francs akokopesa $500 akomi kolandula 28 000 francs wana opesi nga mpenza maloba pe na ndimi ke miyibi ya minene ya mboko eza nde bakonzi population ayibaka na nzala pe eloko ya moke mais bamiyibi ya minene ya bamilioni eza nde bapoliticien wana napesi yo la main d'association kasi topusala mwa moke lokola justice aza na badossier justice aboyi na yanga nazokanisa soki population akosala marche po asalaka contre justice wana na soki okolimbisa nga ndeko Israel par rapport na justice nalingi olingo kotela bango po nakokotela bango te po babato na nga te Israel naza ancien ministre de justice exactement justement on appelle professeur à droit ezali bongo te esika mbeba ezali fokoloba esika pe bolamo ezali fokoloba parce que nyonso eza na vision ya état de droit ndeko Israel eza kokamba mboka selon mibeko mutu moko aza na likola mibeko aza te mais nsoka nde mutu asimbaka état de droit ya justice dans le cas d'espèce yo olobi instrumentalisation elingi koloba eloko nini instrumentalisation elingi koloba bamagistrat baza na dossier babloke bango baavancer na dossier wana te faut approcher bango to na bango nani abloke bango parce que na mboka na biso justice c'est comme un problème solo mais lelo je sens qu'il y a un changement lelo na mboka ngai nandimaki te parce que nazaki komona justice ezalaki mingi à deux vitesses justice ya babola na justice ya bato ya mbongo mboka na biso ekomaki mboka bato moto akoloba basambaka na moto ya mbongo te mbongo na ngai ekoloba justice des forts justice des faibles moment pour la première fois toteremelaki likambo ya justice à deux vitesses pour la première fois na cour constitutionnelle babandi kosambisa bato ya minene ndekolo matata azosamba na lobi tozosolola likambo ya justice na boloko tolobi likambo ya justice yango na lobi moi changement ebandi ntango nalobaki likambo ya contexte surtout nga contexte elingi oloba nini elingi koloba ke badossier oyo ya kala oyo justice ya lelo ekutaki il appartient à ba magistrat bafungola yango mais soki tozoloba likambo ya justice mpo na nga s'il vous plaît nainsiste naza na moto akoflate te naza mpe candidat na élection moko te justice na biso bamagistrat ya malamu bazali nous comptons même la magistrature na biso parfois les meilleurs magistrats du monde le problème eza général na likambo ya corruption il faut te ba kokumisa kohonorer bato baza intègre soki injustice eza na mboka ezalaka problème l'injustice ou la justice ezalaka problème ya vision ya chef de l'état to problème ya ministre ya justice les deux eza vision ya chef de l'état akopesa yango epai na ministre ya justice mais bato bakoexécuter vision wana ya chef de l'état eza bamagistrat c'est-à-dire mokonzi soki alobi naboyi lutte contre la corruption soki magistrat fongoli dossier ya corruption politicien nyonso ministre député sénateur ayebi ke soki ayaki kotouche magistrat wana mokonzi soki ayoki yango akosanctionne politicien akokende kotouche magistrat akotouche magistrat te eloko ebomi eloko ya corruption eza trafic d'influence nsoki ande trafic d'influence eza infraction na lobi infraction wana ya trafic d'influence mpo yango nde eza makasi mingi na mboka na biso e yango nde moto ekrasaka bamagistrat mingi
Ça, c'est un. Deuxièmement, likambo ya ba immunité. Na base Hollandi, ba mercurial, il y a ba procureur général, mingi après des cours de cassation à lui. Ce qui te limite à poursuivre, te sengi parlement, ba autorisé, to ba lever immunité, bango ba bloquer, biso ba magistrat moyen to salango ezate. Yango na lobby. Ce qui nga la lobby to pesa ba dossier est belé na justice. Si que justice quand on va juger yango, ko condamner yango to banga na côté ba magistrat. Non, parce que quand les magistrats ont raison, parce que ba liba sala musala ba bloquer bango. Alors, parce que le lobby a été, la plupart de la personnalité politique, la plupart, pas tous, la plupart de Bazali, auteur, il y a corruption et beleza. La grande corruption, oui. La grande corruption. On en a confirmé. Pour résoudre l'ango, il faut nini. Ndaki sabato, yomo kolobi makamba trafic d'influence, makamba ba immunité. Et là, on y a cause à la penza solution définitive, ou y a cause à la barrière. On a justice sur la de la moto, à la de la malam. Faut que mon konzambo kane azo sala lelo à télémélango. Faut que mon konzamboka à télémélango. Le quoi la télémélango, bon, na moni changement de ça, ma faut télémélango. Félix Tshisekedi est dans le bon, dans l'état de droit, selon eux? Oui. Na lobi na o depuis nga la botama, na mon premier ministre de Sambaté. Yo mon amour lobi à solo, non, na mon premier ministre bon ce qui premier ministre à Sambi. C'est quoi ce qui premier ministre à Sambi. Nani sikoyo akoloba susu ya ko Sambaté. Yo ko pesa nga yam. Ce qui ba bi premier ministre à Sambi. Onga yo. Si on a des choses à Kolobaya à Sambaté, ça signifie que ce qui est premier ministre Namboka Sambi, ça signifie que oh nyoso batikani ba ko Samba. Yango na sur na likambo wana na lobby ba dossier belé au biso to pesa na magistrature. Ba salela ki ango te kala. Na moni sikoyo changement et bandi kokota. Faut qu'on encourager ma magistrat. Très bien. Dossier IGF. Oui. Boni ozali ko apprécier mosala ya IGF, Jules Alingeti na service mobimba. Deuxièmement, nini oyo bino bozanga ki tolo balokola ozangaki mais oyo IGF bazala ngo lelo je permettre bango basala mosala soki ozalaki nango elinga kotinda okenda mosika makasi de quoi Israël. L'État na kotambola nae. Je félicite le travail de Jules Alingeti, mais Naibaki Jules Alingeti, il y a une inspection générale des finances, il y a un conseil spécial. Inspection générale des finances, et comme il a présence à repris les lots. Ezagi depuis quand? Depuis quand? Attends, oui, bien sûr. Mais ma toile va voter. Donc, IGF dépend de la présidence comme dans les lotés. Non, qui osala qui a repris. Ça dépend de la présidence. Jules peut passer na kati kuna. Jules balaka déjà. Salaki na kati. Tunaye. Donc IGF dépend quand même na area Kabila pe Jules Alingeti alaka déjà. Aki na kati. Moko ya ba travailler. Mais azaki mokonzité. Aki mokonzité. Aki mokonzité. C'est pourquoi na lobi likambo ya contexte. Ba on bazala contexte mususu. Ndenge na moni bazwi nini oyo bino bozangaki loba yango polele na moni lokola eloko ya trafic d'influence ndenge na lobby na moni lokola eloko ya trafic d'influence et bandi kokita alors ezo sala que soki azwi dossier soki afungoli dossier moko na moko ba politicien akobanga kobenga ye kitika dossier botika dossier po ayebi nani aza na nsima na ye. Mais au point de vue à risque ils allaient toujours le même. Et en voilà, il ne suffit pas que Azala un appui politique, il faut aussi courage personnel. Naïe, c'est de ce point de vue-là, je dis, je félicite son courage. Je félicite son courage. Mais il n'y a pas acharnement dans sa manière de faire. Oyebi Mosalawana, Sokozo Salango. Batu bakomona action yozo mené mais batako yozo ozo
bato bakomona ngo te. Moi je le soutiens 100%, seulement na banzi mosala na ye pona ko finaliser yango, parce que na likambo tozoloba ya 15 milliards, na likambo tozoloba ya lutte contre la corruption, eloko nini oyo tozosenga, eloko nini oyo tolingi, c'est qu'un dossier soki enquête soki bafungoli ndenge mesa alingi tazosala soki asali constat eke na justice babengi moto basambisi ye bapesi etumbu mpe barecouvre ndenge balobi na lopoto do barécupérer une partie ya mbongo wana oyo moto a détourné, parce que mpona koévaluer réussite ou bien échec contre la corruption, il faut tozala na barepère. Repère na biso eza taille ya budget. Ça signifie ndenge tolobi budget na biso eza tellement soki gouvernement ndenge ezosala et renforcer politique à lutte contre la corruption, ba magistrat ba bandi ko sanctionner bongo ba bandi ko zongisa mbongo kesa l'état et loko ni tokomona au fur et à mesure ba mvula ezokoleka lutte bitumbana ya kanyaka contre kanyaka ezoselema budget na biso ekomata parce que ba magistrat ba banda ko récupérer mbongo wana ba magistrat ba ko récupérer tango ekozonga na caisse l'état yango nde kopesa l'état ba moyen pour ko bongisa salaire ya batu pour ko améliorer makambo bekol makambo nyonso ya santé et tout, relation entre likambo ya kanyaka likambo yo je ngetazo sala na ba magistrat et loko nazo senga c'est que mosala naï il faut la épauler justice et récupérer en haut et même en haut tina suka pour que pour ba résultat et monala, parce que ceux qui ba résultat à côté de justice et comme monala te risque ezanini risque ezali c'est que bon amour étant mon boy tout le monde a condamné bateau bafunda maki bazaki ebele mais na suka bateau bazu etumbo ba sanctionner bazali te to baza moké pe mongo na kesa l'état ezongité tina la ngwe kozala te. Alors très bien, peut-être avant de souffler, on va prendre deux petites questions pour aussi ça tout ta gouvernance ça va déterminer. Joseph Kabila, président de la République, moto azwa lolendo akoboya koloba Kabila boko vana eboye bovandi pe désert azape moninga no mobali mais azoloba te loko pe azoloba te yozoyeba te pourquoi siliki pété eza ndenge nzambe apesi bato makabo na ndenge na bango abande koloba que azozanga 15 personnes pembeni na ya malamu puta salisa mboko. On suppose que Kabila yemo konda azalaki malamu mais azangaki bato alors que ozaki conseiller na ye ba français nyonso zoloba mayele nyonso zotiawa Kabila talaki yo na kati ozalaki ata moko te parmi ba yekoli ba koyo kosalisa mosala ndelo kona zokamu ozali professeur ya droit na procès ya Kamere na makaba bukanga lonzo anazoka français moko ezobima ba ko benga détournement intellectuel et existe un rappel en droit pénal ndeko Israël ngai nazamuta polémique te teyokana dans le bien logo te yokanga s'il vous plaît olobi likambo ya président Kabila ngai na lobaki nao que ngai en tant que ancien conseiller spécial la chef de l'État na lobakalis na kobeta li solo pona mokonzi ezala kala ezala président Félix Antoine Tshisekedi na déontologie na ngai naza tenu par na devoir à réserve, donc likambo ya 15 personnes na yokio parce que mayele yango nga nazoka mayele ezobimao ndenge nini bazangaki moto ata yo na kati ozalaki te po mayele nazoyoka tika nyonso topesa na maboko akolo pe Congo ekende liboso. Ça signifie qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Netina na koloba que ce qui contexte ils permettre de lutter efficacement contre la corruption pour encourager en gros sans que juger
Détournement intellectuel. Nalobi na yo ngai opposé nga nalobi na droit tuna lokola pénaliste. Est-ce qu'il y a un droit ezala? Nayebi ba terme yo koloba te eloko ezali na droit pénal te ba auteur pas détournement auteur intellectuel à cause là. Mais détournement intellectuel de la la preuve. Vous allez en direct. Nalobi na yo auteur intellectuel des salina droit pénal. Parce que les auteurs, les co-auteurs, les complices. Auteur intellectuel, les moko ya bato oyo à concevoir ou à juli kanisi. Ya kolba la bato tokobuka kes, tokosa eloko yo kosa la rôle yo kosa la rôle. Ye aza cerveau, quoi babengi cerveau moteur. De babengi auteur intellectuel. Très bien. Alors on va revenir pour terminer. Vous allez en direct, c'est très pédagogique. Le professeur Luzolo Bambi Azolo Banamote Manae Mobimba. Mais vous allez constater également, il se retient, il est plus un homme d'État, dans la télé, va devoir réserve, mais tout ça, la nion se bilo que Gobimagak. Un mois après la rentrée scolaire 2021-2022 à Kinshasa, elle n'est pas toujours effective. Les enseignants n'ont toujours pas obéi à la décision de la levée de la grève. Tout l'élément, on va se retrouver après pour prendre la bonne gouvernance, état de siège, et puis on va terminer. À tout à l'heure. Pas d'entente au sein de l'intersyndicat de l'EPSP au sujet de la reprise de cours. La confusion règne et persiste dans plusieurs écoles de la capitale. C'est le cas de l'Institut Saint-Antoine des Padoue. Le préfet des études explique aux élèves le retombé de pourparlers de Mbouela Lodge. On s'est entendu pour qu'il y ait ce qu'on appelait avant la motivation. C'est-à-dire, malheureusement, contrairement à ce que souhaitaient les enseignants, les parents vont encore payer comme avant, mais des montants différents. Dans quelques écoles, comme à l'école primaire 1 et 2 Boumou Nord, les enfants étaient présents, mais les enseignants n'étaient pas dans de salles de classe pour assurer les enseignements. L'un des enseignants parle d'un flou orchestré par le ministre de l'EPSP. L'État congolais me paye $185. Avec $185 me permettra de payer le loyer, de payer aussi la motivation que le ministre a demandé. C'est fortement impossible. C'est fortement impossible. Il faut que la gratuité soit effective telle que les 3 années venaient de passer. C'est ça notre demande au président de la République. Quelques parents trouvés à l'école demandent la fin effective de la grève. Bana ba otanga te na bana ba oya boy bazongi bana na soni na carte zo sala passe pe soni na gouvernement biso congolais omona bana bazo telenga na libanda bazotanga te en tout cas passe pona biso enseignant pe ba se retrouver enseignant pe baza ba parents lokola bango baza na bana oke bango ba kotangisa ba kokosala bafuta kanda ko basala ne ba kokisa ba posa na bango. Espérons que cette fois-ci la solution soit trouvée afin qu'il y ait reprise effective de cours. Bien, merci à Félix Kalamba. On est revenu avec Précieux Mouyoko. Bato Bounia, Bazo Zerabiso et Belé. On va arriver demain. Boza et Belé, Boche TV Mou, Boza Bato Belé, Tozaki na Kolosi, Libo Tanyon, Soya Bandeko, la Kendaki na Kawama. Bobona ki ba image, Moko na télévision, na ba réseaux sociaux, on place par 13h, pour Balukaka, Cobalt, Cuivre, Baza et Belé, Lokola, ba fourmi, na Katia. Ya mini moko ya monene oui ngai moko pe na utiwa na bokomona ba image bozela bokomona ba image TV za radio te biso tozo koma isika bango bakokoma te tozo koma na zalaki na kati na sololi na ba preser ba moninga bisango mwana na moto ba biso azo simba ngala nzoto abito simba yo to ndimaka yo muso azo ba na Swahili muso na Chiluba. Quel moment c'était extraordinaire na sepeli nango bazo beta libanga la bango plus de 20 000 personnes bazana kati et il y a un conflit aux opposés bango entre Mutanda na bato bazana kati ya coopérative voilà na ko expliquer moi je ferai une mise au point autour de cette question pour zo ba image beaucoup mona jeté partout na tamboli na ko bombelo côté pena koloba makambo courant na tiki kuna ezali makambo ba éclairage public je vais expliquer ce problème là
Soyez calme. Pour la monnaie, il va polémiquer autour de ça, mais je vais donner des révélations autour de cette question-là. Alors, restons d'abord à l'essentiel pour aujourd'hui, parce que nous devons nous rendre à l'aéroport tout de suite ici, tout de suite là pour prendre l'avion, tout à Bounia. Alors, on va prendre bonne gouvernance, et puis état de siège. Professeur Luzolo Bambi. Nous épargnons la détail, il y a combo et bateau. Mais dans le régime, c'est normal, gestion, c'est normal, mais le combo et bateau, nous avons un débat à bas étage, tout est essentiel. Exactement. Alors, dans l'Ingio selon l'analyse, il y a un point de convergence, de divergence entre gouvernement. Il y a un régime passé. En fait, pour ne pas parler d'un gouvernement, parlons du régime passé par rapport au régime actuel. Nous avons un point divergent et convergent. La lecture na yo la mutamaeli. Excusez-moi Israël. La main sur le cœur. Nakoki kozala na bokasi ya kosalaka comparaison ya deux régimes te. Ozokangai naza congolais na travail mingi na ba secteur nanga. Sokotuninga, secteur boy. Est-ce qu'il y a un changement ou il n'y a pas de changement? N'a quoi qui correspondrait. Ah, yo lingina qui est point par point. Non. S'il vous plaît. Les Kambouté, pour évaluer régime, na oyo, sincèrement parlant, même na mosala na ngande na lobby. Il y a les lotos comme il y a lobby parce que na congolais. Na koki ko salate ngai naza homme d'état na tambola na esprit il y a comparaison. Ce qui est important na société ko ebisongo te nga nazali muta bonne gouvernance. Si tu sautes aux angolelo eza nengenine, qu'est-ce qu'il faut faire pour toi avancer? Ce qui te côté to lito songa sima obana ki likambra 15 personnes. Vous comprenez? Sincèrement parlant, de Kolanga Israël, ils ont polémique moi quoi avancé sauter. Mais pour prendre un élément de réponse à la question là-haut, dans le travail dans le secteur de la justice, mingi, dans le travail dans le secteur de la bonne gouvernance, dans le lobby na yo que lobby trafic d'influence c'est ça qui mingi. Dans mon niveau la masla babandi ko la muka parce que toza na cas il y a premier ministre bazan en train de juger actuellement. Les longs à la lundi, rentrée judiciaire, il y a conseil d'État. La lundi, on est bandeli, parce que, de Kolanga Israël, na lingi te nga pena kende awa na sala politique politicienne. Na lingi soki na kei awa na mosala nga la sali, batoye ba rôle nanga na état de droit eza nini. Parce que vision na oki ya papa mon konzi eza état de droit. Na vision nanga eza état de droit. État de droit. Pour les bongo na biso suka o élection ko comme na biso même na mboka na biso suka nango objectif est état de droit ezali moko ya mboka oyo mibeko ezala na likolo ya nyoso mais état de droit motema nango socle nango eza symbole eza justice. Quand la justice n'est pas forte, il n'y a pas de droit de droit. Bah, critère et évaluation à justice. Pour la zone, il y a le conseil d'État. Il y a une décision, il y a exécution, il décision à justice. Na état de droit, ce qui justice a décidé à rendre jugement, il faut qu'on exécute un mot. Ce qui exécution, décision à justice, est alité. J'assume ma phrase. Je prends mes responsabilités devant Dieu et la nation. Qu'état de droit et égalité. Or, l'élo, n'amboka na biso, par rapport à biloko babingi impunité, bato baso sala mabe, et ça la corruption de la nine, peut-être na raison de mon état de siège. La décision ya makasi ko kanga bato. 12% quand ils ont exécuté. Exécution de la décision pénale, 12%. Exécution de la décision en matière civile, 10%.
Nayoki, bato à conseil d'état, les lobazoloba, décision à exécuter. C'est là le problème. Autozalango état de droit. Et ça, important. Ce qui a l'équilibre. Sans qu'on cite bateau. En parlant, il y a architecture. Il y a mboka nabiso. Oh, nazoloba. Permettons à Israël, cher Israël. Je vous aime bien. Je parle à mes compatriotes congolais, la main sur le cœur. Dans le lobby, ceux qui perdent la conception en état de droit, l'élection de Batubazo là, ne serviront à rien du tout. Et Félix Tshisekedi est dans le bon, pour avancer, justement pour consolider l'état de droit. Nde Makambuyo lobby. Dans mon IP côté la diplomatie, il y a quand même un changement par rapport au régime passé. Parce que Tokoma qui à un certain moment bras de fer même avec la communauté internationale, les lois peu à peu, moi sur le plan diplomatique, RDC comme on réfère moi santé, hein. Je pense que vous êtes d'accord Nango. Alors on va entrer dans l'essentiel. Tous les états de siège, on va terminer par là pour ne pas vous prendre beaucoup de choses. N'a aucun détail belleté à montant. Aux Alaka, ministre de la Justice, au même qui m'a cambo boulou, au même qui m'a cambo yandenge à l'époque. Et mais quand il tend soit peu pour résoudre quand même mon problème. Les loyaux, bazui forme mon souci à bobongisa makambo pour la bakuluna, baotinda bango na kanya makasese. Boni omoni lolenge ya kosala la makambo. Eza toujours na même optique aux alaki nango ya bobongisa bana na biso lobi bazonga na kati ya société to bato baye na lolenge mususu lolenge bango bazosala ko résoudre le problème ko ke lolo nzama na masangu lobi bana na bako bongo wana to lolenge wana sekela sa mabongo te. Ndeko Israël. Ngai nakanya makasese. Bana wana bako kende kuna babeng ba bakolona. Tango te décréter opération Kolona en 2009 dans le ministère de la Justice. Tolobaki bato bako bo bato bako sala mabe foko kanga bango. To bandi ko samsa bakolona partout. Tolobi bana na foko pesa bango etumbu. To sali eloko to bengi transfèrement. Ko zo bana kisasa tina bango na boulot, ba mususu na ngenga, ba mususu na osio pour ko corriger bango. Si maman tango ke ko tala bango. Mais surtout son bien likambakanye makasis. Pour la punition. Ils ont m'abêté. Problème quand ils allaient en état de droit. Ils allaient avant qu'au kangamwana comme maesika faut qu'on juge y. Parce qu'ils allaient état de droit. Dans l'état de droit, personne ne peut être condamné sans avoir été jugé. Constitution et lobby dans le poteau, nul ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas prévus par la loi et dans les formes ou dans la forme que la loi prescrit. Et ça m'a bêté qu'on soit banal parce qu'il faut pas se tomber. Même le fait qu'il y a qu'on soit bango et qu'on baisse tension moquée. Mais l'état de droit, la conséquence juridique est l'état de droit, principe est ça, respect à la procédure, respect à la loi, respect à la justice. Bana tozaki ko kangakala to kangi bango to sambisi bango ba condamné bango oyo 6 mois oyo 1 année oyo boy. Bon, ndenge na moni bakela kanya makasi c'est pas mal, peut-être bakela cadre de travail d'intérêt général na ndango mingité. Mais au-delà de la procédure, parce que l'État Zamboula Matari, il faut maîtriser Bana. Moi, ce qui me choque, et c'est sur ça que je reviens, et c'est que je dis, moi, si na base de Kiango, na ba réseaux sociaux. Alors, biso, bokangi biso, bomem biso na kanya makasisi. Et ça, problème t'es. Bongo ba oyo baso détourner ba millions. Ba oyo baso détourner ba millions. Israël. Justice à 2 vitesses, c'est ça ma montée. Moi, na oyo, ce qu'on a makala le tambola ba prison. Comme on a kuna, patoleba ki taba, ba ki soso, ba ki boy. Nde batondi na makala. Mais ba ba détourner ba millions. Bon on a koloba. Justice à 2 vitesses. Liloba moi na wana kindeki ya mwasi. Oya kolela kana ka seza biso bo kangi biso.
bongo bateau va détourner ba millions ils allaient interpellation il y a l'état pour la bisognos nayebi que tango président Félix abandaki ko sur l'état de droit alobaki l'état de droit c'est la façon dont l'état s'est comporté vis-à-vis à bas citoyens. Je pense qu'à l'époque il y a libéra qui battu là attitude il y a pour l'état vis-à-vis à bas citoyens na rapprochant on a interpellation à moi na wana to ko kanisa so yengi et ko benda biso et senga na biso ba tutoza zinga trois ba konzi toza na pouvoir ya ba konzi to revoir attitude na biso. Très bien, alors to na suka pour l'état de siège position no ezanini ba position na ezali chef de l'état lobby kolongwate kino tina yango chamaki yango ezo mapenza e anosoke ya mezwami te yango kolongwate me bato mosusu ba lobby lolenge ya makambo za ko salama ngana za azokende bunya na kopesa population situation makambo nyonso ndenge ezali bato mosusu balingi na bango état de siège te. Mon cher Israël, yo moto lobby ozokende bunya uti kolezi ozotambola na mboka par rapport à l'état de siège. Nous avons parce que nous avons se perdre. Pour nous avons une décision à décréter état de siège. C'est que pour l'armée, nous avons terminé pour contenir infraction, crime, nous se bandait au Salema. L'armée a décrété état de siège. Nayebi que état de siège et sa suppression de la liberté mais sa restriction de la liberté au milieu quoi na confinement tant besoin de soins en confinement la liberté ça qui est restreinte population c'est pas la caté donc tant la restriction à la liberté et qui gêner mais le gain est supérieur à la restriction de la liberté parce que état de siège ce qui bato balingi en côté. En réalité, la place état de siège, il fallait appliquer solution de justice transitionnelle. Justice transitionnelle, bazol bami les éloconines. Et ça, moka nabiso, bazol bosalango minki. Na ba rapport à violation à droit de l'homme, bato ba bomi minki. Enquête de Salamagi babingi rapport mapping 1993, 2003, et c'est là qui 6 millions de morts. 6 millions de morts. Qui en 2003? Mais mandat 2003, qui en 2021, lelo, non, batangi nombre de bateaux, bakufite. Pillage des ressources de ça, madame Boka, batobaso mon amour, bafien, zo kota et zo bima. Alors, en réalité, solution, et ont mis gouvernement et oh, tata mon cause pour l'état de siège. Et ça, moyen terme, oh, les alliés, important et nécessaire pour nous ramener Kimia. Sinon, mesure il faut pas appliquer. Et ça mesure il y a justice transitionnelle. Justice transitionnelle c'est le nini de Israël. Et ça moka soki bitumba eleki batoba kufi batoba soki piège eleki. Ba appliquer kango 4 mesures. Mesures à Liboso pour réconciliation pour Kinya Ezoma, Pe Ezonga. Après Bitumba, na place état de siège, Soba Lobi va appliquer justice transitionnelle et l'Ikoloba. Un, faut ba vérité. Bosolo. Sembo. Bosolo na politique. Kasi Bosolo et l'oko nino et les kaki, Nanya Zokisaki, Songolo. Nanya Boumaki Songolo, rien au commissaire vérité, commission vérité. Pour atteindre la réconciliation. Tout ça, en côté. 2. Et Singaka, Kosambi Sabato, Basali Mabe, poursuite judiciaire. Kosambi Sabango, Peko Kanga Bango. Et ça, la poursuite nationale, justice, justice internationale. Cour pénale, tribunal pénal international de Balobi.
Il y a misato, il faut réparation. Il y a meba, il y a passion baninga bayoki. Kozongi sabango na situation bazaki na ngo ebandeli. Ko bongi sabango ko réparer passion bango bayoki. Après, quatrièmement, babenyango ba institution à clémence de bakotala. Est-ce que bako amnistier batonini na cadre de la réconciliation nationale, commission vérité misaki bosono na ebandeli. Bon batala amnistie bakope c'est pas la nani. Enfin, cinquième pilier, babenyango ba garantie de non répétition ni koloba, ba oyo ba bomaki. Ba oyo ba violé. Ba oyo ba sali mabe la nyoso. Il faut que l'État ait mis beko yasika pour que Batoana bapesa et laka que Mobulo bango basali et que zonge la société pour atteindre la réconciliation nationale. Donc ngana yitna lo baboy ngamukuse état de siège et ça réponse et ça yano contre Mobulo nyoso zo leka banda na rapport mapping ba mort ba violation et belé to contre Tramboka état de siège et ça réponse nango mais ngai na lingi mais c'est Israël au boss na teke lelo parce que namoni na tungisa maki mingi otrisinga mingi na likambo question à 15 milliards oyeba que 15 milliards au lobby et ça non seulement analyse avec expert la conférence de 2008 mais ça ensemble ba dossier oyezali oyebani oyo pe soki ba dossier ngo ba fungoli yango la liste abatoza la kati ezali na kati très bien ezali et mboka na biso toza na besoin te ya koloba nani asala kilobi nani asali lelo toza be na Congo biso nyonso nga nalingi naloba avant na 6 awa ke nayaki mpona kosite bakomba bato te nayaki mpona koloba mpona sembo mpona justice ya mboka na biso très bien yango kasi na boyi koyebi biso makambo ya banzembo ya bana oyo bayembi awa oyoki yango bana oyo bayembi awa ya chichi mwana akomi lettre awa bob oyo balobi nini mwana moko asali lettre moko ouverte na mémoire ya chichi alobi nini jeune artiste ezala atangela mwa malobango soki oyokaki te kosalisa yo ezala atangela yo bana yango koyemba bana oyo soki banzembo yango bazokozwa wapi oyo ezaka inspiration bana yango balingi mboka nga mpe nalingi bango mingi sango olingi bana wana wi nalinga bango te ndenge nini bazoyembaka lokwa nga nalobaka nga nazoloba bango bazoyemba nalinga bango te baza binemi très bien wapi nzembo wana amonaki nzembo ya mwana oyo mosusu natielaki yo awa mpenza po esala bien ezala likambo te voilà yango oyo alors bana wana baza koloba moko alobi yoka banzembo na bango nini tosali te eza chanson ya artiste moko mona ye bob alobi makambo ebele abi ti sikoyo nani tosali te en fait azos'interroger à haute voix nini tosali te ti lelo tosali nyonso mais rien ne change tolutter contre la corruption tosali élection fini la récréation totindi bato na buluo tokangi bato mais makambo ezochange te bato bazokontinue kosouffrir toti état de siège bato bazokufa nini tosali te ti lelo wana réflexion à haute voix mosusu mpe alobi de Kasavubu Mobutu Muze Joseph Kabila ti Félix Tshisekedi eloko ezochange te bato balobaki so Mobutu akei Kabila ye makambo ekoya bato biso balobi so Kabila ake turo biso bongisi finalement rien ne change à part ba détail mosusu bapesi mwa ebele wana parce que alobeli mpe makambo ya corruption ya chef de l'état eloko ezoboma faci eza corruption e nani communication eza te kote mosusu mpe alobi Fayulu akoma koimite Etienne Tshisekedi akoma ye moko prêter ba serment na ndaku wana ka mwana wana nde azoloba et puis alongwa Philadelphie paraît-il alobi mo makambo ebele bon totika kaka na essentiel d'une manière générale pourquoi au-delà de la richesse au-delà de maïle obino bozana au-delà de musalo biso toza kosala au-delà de besoins toza yango le concours de changement de quoi Israël nayebaki président Kasavubu te mais botamaki déjà aki mwana moke mais nayebaki maréchal Mobutu nayebaki Mzee Laurent Désiré Kabila na travaillé na président Joseph Kabila
Puis na travaillé na président Félix Antoine Tshisekedi. Na lebi na mona soda. Au-delà, il y a la polémique. Et là, on a connu Koloba. Biso tango tozaki étudiant. To sala ki mobulu mingi pona ko réclamer la université. Mais baninga génération nanga. Oto tanga ki na bango na université Kinshasa. Tango to sisi mingi bake na vie. Na la kepoto na zongi na za professeur. Donc nati kala esiko to tanga inga na bango. To yekola ki ko se raser. Toi qui as 19 ans, 18 ans, tu as campus. Alors, classe au biso to tanga na bango. Ngai na zonga on a pona kotangi sabana. En tant que professeur, ceux qui ont télé na zota la bana wana. Il y a 18 ans, 19 ans, on a commis la fin presque à carrière nanga. Na zonga ko tangi sa na bana. Il y a ba classe à recrutement, premier graduat pour la formatage. Mais ceux qui ont zota la bana l'université qui dit ça. Mon comme ça, na quelle salle on a la zotangisa. Bana ba habiter que ça qui restaurant tant que toi qui va la classe. Na za qui colia wana. Donc ça signifie que ngata on a zota la bana na ngai wana. Na premier graduat na tant on a la za qui na premier graduat. Na za qui logé. Na qui na chambre na université. Tant on a za qui na premier graduat. Nazaki nourri parce que restaurant est à la université. Nazota la cabanonga la zotangisa. Quand on a premier graduat, au Kokamwa, Nazaki payé, Nazaki na bourse. Bourse Nazaki 42 000 zaïr. T'as la 42 000 zaïr en 1980. Et c'est une bonne belé. Alors, n'a le baboué. Très bien, ceux qui n'ont pas la banane l'élo, dans le génération Nanga, nous avons échoué. Alors, tous au moins une indulgence, il y a quoi bah il connu n'est pas tique là. Alors pour la indulgence, c'est tique là bango. Tous ça les élections en 2006. Tous ça les élections en 2011. Tous ça les élections en 2018. N'a évité sangi ça économiste au benga bango lobby hein. Autant là ceux qui les 3 élections là, population congolaise et s'enrichir ou bien s'appauvrir. Mais on a l'impression que c'est comme si la classe politique s'est enrichie. Mais la population, on dirait, gagner le communauté. Très bien. Na sengi, ba konzi amboka, ba joie, justice, na lutte contre la corruption, ba tchango au centre na katikati action la bango, pour que gouvernance ait changé, les Congolais, pas mon la politique na bango. Toyambaki pour la ville professeur Luzolo Bambi, les anciens conseillers à chef de l'État, Kala Joseph Kabila en matière de lutte contre la corruption, professeur des universités en droit, Zalagi Labiso Lelo, et pour la Bisso, c'est un honneur, fidélité. Merci de votre temps. Vraiment, au Tikinyon Soego, Pesamabo, Simbisi pour la Bisso, contribution à Motema, Nazong Selbio Matoli, je pense que dans Tabounia, la zone de la Bisso, pour tout ça, Lanzela, la Bounia, Sikawa, Moka, où il faut changer. Quand la cancer est en Covid, et quand on met un politicien, belé à Mibi, au lieu de des prisons, Covid, et même encore à Bakende. Mais, le coup la bombe ya mutunza mende abattre la ratoza la makasi ya koboma bango te puis bible le tika ba ennemi bazala bombe bango la batika la bamona Congo e kobonga mais la zone du matin que génération ya bato yo ndenge yeboko professeur alobi ya bato wana ba bomi génération la zone du matin ba bomisa Congo Congo kobonga le mususu na yo mutozola na ngala ndako yo ibana no te na ngai pour ngai pe na ibana no te na sala pe na no te pe na kokota ka politique te mais na kosalisa mboka na lolenge mususu peut-être kobonga. Le malamu pour la Congo, salam malamu pour la Congo, kalisa malamu pour la Congo. Professeur, le Zolobambi. Oyo pesinga ezabo mengo. Au pesinga il traite de droit judiciaire, la justice congolaise, traité des droits judiciaires, la justice congolaise et ses institutions. Centre de recherche sur la justice traditionnelle, presse universitaire du Congo PUC. Oh Emmanuel, dans le Zolobambi lesa, oh des richesses. Moto alingi on a vu apesi au bomengonde. Ezate moto amemi on a boîte.
Et là, tu es moto à qui peut ça va bomber na ba chicha. Mais moto a pêché au bomber monde yango. Bino ba fi boko makanga ba photo, ozo kanga photo na restaurant, na lokanga photo no auditoire. Te kanga pe photo no auditoire to ba ketanga. Génération yo. Oyo pesinga yo na ba yuanda ko bika kakao. Bongo yo journaliste au Zagara Mokando. Très bien. On a fini. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bossolo Télévision. Bye bye. Olingaka kokende mboka ya Joe Biden, mboka ya Oncle Sam, Basiber Café, Benlo Beach, bafongoli ba porte na bango po na masolo etali développerie yoka bien. Ezali kobanda officiellement le 6 octobre oyo kino le 9 novembre 2021. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, les cas déjà mbango et pas professionnel ya masolo ya développerie veut dire Basiber Café, Benlo Beach, Pokuna, oza déjà na 1000 chances ya ko gagner. Tozali ko senga na bino boye ba été développerie zali ko beta makaka na moto azali na passeport biométrique en cours de validité. Na yango wana soto za na posa ko beta développerie et que ozali na passeport te ki mambangu na cybercafé na biso ezali en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché, équipe na biso ezali wana et ko accompagner pe ko sunga yo pour que o participer na développerie na ndenge oyo esengeli selon les normes. Yoka lisusu eloko oyo oza na intérieur ya pays na ba province tope libanda ya mboka à travers numéro WhatsApp oyo ezali affiché tinda page biométrique ya passeport na yo bakanga yo photo na format américain kasi ba imprimer yango te pe otindi lisusu po na Benlo Beach bakobetela yo développerie en toute sécurité. Parce que bandeko ba mekaki système wana na 2019 na 2020 bango nyonso bazalaki baganya ebele bazali kosala ba démarche mosusu bauti kokende mais babetelaki développerie na Kinshasa te. Sala expérience wana, je crois que kopesa nga raison. Tuninga adresse ya ba cyber café Benlo Beach ezwami na commune ya Barumbu en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché na 7e rue Limité na place commerciale en diagonale ya Kin Marché. Pepo na bana Changu na boulevard Lumumba immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. Cyber Café Benlo Beach, professionnalisme nde salaka différence. Bokeseni ya mai na mafuta. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Dis nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UPC, une œuvre signée ambassadeur Mathiemo Bindi. Une occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Cinco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets. Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFOD. IFOD, au service de tous.